Bonsoir, bonsoir. Naïbi que vous êtes belé, vous avez la émission à l'élu inspecteur Colombo. Breaking news, na chose ali liboso démenti. Vous avez mona où ils allaient mukanda à police, ils allaient na mukanda ya Manchester où il y a hôpital. Ils ont l'accès que mutu a atteinte à ça l'examen surtout il a été. Où ils ont l'accès que na 2002 mutu kane ba breakaki ya ba bukaki. C'est-à-dire que nous avons fait cette information à Zuma solo il y a 2002, avec 2002 en 2004. Et puis, ils allaient mis la santé, ils ont l'accès nous avons atteint la sida. Parce que nous avons commencé à faire un sida, à Manchester, il y a une liste à Tikaka, mais nous avons raté copie à l'agi. Et petit, nous avons mis une copie, puis nous avons mis une boîte aux lettres. Solo la modoli solo. Il y a voiture qui est en 2012 et 2014 la référence à modèle déjà il y a 4 personnes test na mango ya sida qui va atteindre c'est-à-dire information ezopesama kitoko donc ndeko wana bo en vouloir arrêter azali safe na santé alors batolele ba benginga po ba komo ya mukuli na mukolo oyo bazo sala trouble l'église mais babala na te boyebi bango moki mumbebi bango alors to senga na pasteur na bango so aza pasteur a solo ayebisa bango ke boa mikuli na mukulu fubo pesa référence à malamu na communauté bobala na ba mbongo pe amike bozwaki bosala sa feti ba pasteur ba opambola libale bozala bien eza bien te bozala mikolo mais bozala lwa kutu somba ata bozoke l'église. Mais ce qui est soyez beaucoup à l'olaté. Alors, l'église Yarema, na outre d'information, na musurusu na zotia, ba outre peut information que Olivier a hypocrite parce que à quoi que l'on l'a jamais, osa texte message batinde la inga, à quoi que l'on l'a jamais écobiste qui ça Bishop Mboyo, Oyo Azali, Muto Amimaki, Job Mukadi a lokola Ngulu. Yenda memaki awa na mboka oyo alors akoki jamais ko bengana Bishop Daniel parce que yemo ko Bishop Daniel a sauvé akuta déjà dans la situation ba dossier mo boya moi si mo boye Bishop a limbisa eskadi ye pa ko limbisa Bishop te a ko bengana Bishop te pour Bishop ayebi et en passant photo ya liboso ya Dr Job akoma Manchester il faut rêver mon koto wana nazana ngo awa batinda ngana publier ngo mais donc là, Job a pire vie na garda monano parce que azaka ka pire vie. Alors ndeko moko lobi atuninga question lobi pastor bozobe la mama bala bozobe la boyi ngai na tia na désordre te na communauté na kabola ka bolingo et c'est dans ça lisumu pour yeso lobi aimez-vous les uns les autres. Bon atuninga sko na muto azolinga na muto azo boma na oya yibara nani azo sala lisumu bino bato na communauté bo zongisa. Alors, pasteur Maurice Kuna na restauration church baïbsina au bon wama parce que malgré aux ana hypocrisie, malgré aux ana attitude d'habillé, aux ana problème na batute, mais bando ya Manchester yo mo webi makamunini yo sala o babomba yo. Alors bato ba lobi po babomba yo te bazo senga ba fruit de la repentance, c'est-à-dire yo mo pe ozaka lokola Daniel, ozaka lokola Olivier, do église na bino so bobongwami te. Ceux qui bobengani Bishop Daniel te ceux qui bino so bobongwami te ils allaient bande ya bescro parce que na église ya restauration monique to ya bandoki eza mingi kuna alors ba pesima sous information sous awa balobi na nini na Mangembo ils allaient centre ya ba PD na ba lesbienne tout ya Manchester baza kuna alors là ba yoki que liste ya bato ya sida et bimi ba paniquer na niveau moko ya kosakanate soki tembe so omoni ba mobile azo salaka ba vieux ko ba basi boye azo komi lokola ba diaspile do aza lesbienne bango nyonso makutana kuna na Mangembo alors isika oyo balobi mwasi oyo bobenga lelo na kombo ya Emi na abayeba ka na Londres na koma Fatu botuna batu bavanda na Londres bavantini ni Fatu asala yango bazotuna eske abongana o yemoko azokamba ba désordre nyonso tuna Mangembo kuna. Alors tolobaki liste ya sida ebimi
omoni boyibaki original à papier bobombaki yango mais copie ezali siko liste bimi ngai na republier yango te naza na bapapier nyonso tu eza awa batindeli nga liste vraiment oyo ndeko avant kufatikaki liste yali nazosenga na mutu yo moko leka ndenge bamosusu bazoleka bazolakisa baprove ke bati basalaki test baza nango te yo moko leka ya kotala soki komono ezali oyeba oza na biloko mibale ya kosala ou oyambi yesu tobondeli mpo na yo obiki ou otikali na position wana mais tomona yo na mwana mwasi te na communauté parce que bozokaba yango mabe. Alors balobi ezali ya koyinda na ndenge ya mabe te na mangembo kuna esika balesbienne baza ebele bato bazobongwana te. Alors toyi toloba ko respecte mwasi ya moninga ezali moko ya ba 10 commandements. Et puis tozobenga ta bato ebele lelo bana ba problème bazwa complexe bazana na mbele ko misala bango linga basi ya baninga. Un vrai Dieu mobali ya solo alinga mwasi ya moninga te. Alugara mwasi oye moko abimisi ye alancer. Soko mwasi ya moninga ozana na complexe surtout soko kutie bazo solana ex na ye to kuti bazo solana camarade na ye. Mais avant pour so mwasi ya moninga avant ko bala mwasi na communauté loko yeba mwasi wana awuta wapi abimana nani asalani na salani et biso ba pasteur avant to bali saba mabala il faut to senga na batu ba couple ba ke no sasa na teste ya bokono soki ba na teste wana ke baza ba zéro négatif yo pasteur okosalisa libala parce que lelo oyo tozana ngambo ya pasteur prophète moko na Liverpool abalisa frère abatu azaki na maladie akobalise mwasi azala malade lelo frère wana za atteint parce que prophète mutapesa prophétie wana ali no bala sero wana siko yebisana ce prophète wana azaki ya nzambe to ya satana. Alors respecter mwasi abatu ezali moko ba 10 commandements lelo na communauté tozomona mwasi azaki na numéro 10 abimi na numéro 10 akova na numéro 12 bozomona pe normal bozotambola pe yango moni ba problème koti na communauté pona ni parce que respect mutuel ezati. Et sida ekomo kabwana partout na Paris na Londres na Manchester ekomi ko kabwana pona ni bana na biso ba mibate la raté bana na biso ba se protéger raté bana na biso ba lingaka to yoke la biso ba pasteur tende tozolo ba relation intime et ko salama kaka soki bo bala ni pe bo leki na hôpital bo sali test malade parce que eloko ko yeba ezabo soko sangani na mutu 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire que si on a un démon, on a 50% de démon. Alors, le divorce, c'est tout dans la communauté, banani bazali ba perdant et zali ban. Alors pour divorce c'est ça la maté, maman respecter mobali respecter moi sinayo, petango aucun à université, aucun à collège, mutuno surtout azwa kwa Bordeaux galingio, il faut que ba et c'est ayeko tikelo maladie, to ayeko luka samusayo. Parce que malade ezali dans 8 ans, dans 5 ans, ba miso ba kokonda lokwa musapinanga, ba miso to kunda bango parce que mingi ba na sida et bazoka bango. Tozo senga na bato ba na sida, sida za malade lokola toute autre maladie. Soko zu sida et le bongi na yo oye ba komi batela, olanda ba soin médical, oluko église moko ezo sambela nzamba solo akoki ko bikisa yo. Mais soko lobi ke nga ba pesa kinga, nga pe na banda kopanza et comme il m'a permis parce qu'on a un problème dans Zambé peut aucun ali fait ya watu wose na batu nyo surtout bazana bakande ngwana batika ko kabango pa bandiko mususu bino pe ba jeune bozokola bozala bilinga lingate bozala ozui lelo ponduka ka lelo buki lelo te parce que ba malade ali na suka nango yo mutu kozala perdant parce que sida et kondisaka sida etinika mutu ke zongo ike tango nyoso pe sida eza maladie mingi ya mabe. Alors tu remarques que l'église mingi est dirigée par les sorciers bandimia bandoki na ba pasteur bandoki bazo sangana pour ba détruire bima na kati ya ba église ndengwana. Alors tolobaki que ba pasteur na bandimi molimo ekobo ekangi bango makasi mututu alingaka to abala mwasi ya moninga to alingaka mwasi ya moninga aza sans esprit. Pour moi si soki aza na mobali na ye irespecte ye yo moni mwasi aza na moninga aza na mobali na ye ofinaka ye opesaki bakado oza sans esprit parce que na gauche na droite basi oyo baza libre bazali oyo baza prêt pour la révolution
na mouvement nyonso komemela bango. Alors na suka awa tungai koloba que likambo ya libala est le mot important. Bible lui celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Mais bobo sanarake, celui qui trouve envers sa parole, celui qui trouve une mauvaise femme trouve le malheur. Vous voyez bango lelo au monde oya na mwasi awa abalukela akoma ngando akoma opeso ba 100 mètres akoma ko bengana yo akoma ko funda yo ko bengelo police parce que aza mwasi oyo mwasi a intérêt mwasi ya solo ata mobala ya mabe okomeme na prière to okuta na ba pasteur ou bien ba sage ya communauté baluka ko pesa conseil. Alors conseil na mse zalini tango lobi bozo sambela tango lobi boza ba congolais tango lobi boza na communauté tokeba na ba tu oyo bazo sala na ba Facebook ko finga batu ba Facebook oyo ba bomba bilongi siko bazo informer bino bomoni bino moke Congo Unity azasu na ba information te akomi ko ya ko puiser et pas ya proverbe 30-30 après ça ba information donc ba information ne soit commise à l'okuta parce que ndeko Richard a uti obenganga albi pasteur bazo komaka makambo ngana tindi bango ngana contactaki mutu ya neni ya correspondant na bango eza lokuta bazo zwa kombo nanga bayilisanga na batu bazwa position nanga po ba attaquer mutu bazo attaquer. Donc awa nazo loba ndeko nanga Richard abengaki nga petit nanga abengaki nga lobi atikala ko solo yatana mutu ya Congo Unity te apesa bango pe information moko te. Donc nyonso bazo loba kuna ezali ya lokuta mais ayebi ke azana problème na vie leviki ou atindeki ba message ou azo attaquer mais alongaki ye na dossier wana vie atike calme wana message atindinga c'est-à-dire que na masolo bazaki nango ya longi atike calme abika côté mususu. Donc wana ngala pesa ka message ndenge mutu apesi ngai alobi ya contacter mutu moko te. Alors na communauté tolobaki nazala papier mususu awa et uti pe ya la police oyo za wili bilele mutu elinga police a commis que mutu nyonso tu oyo azana posa lembi vie à liberté a touché le bilele soko lembi vie au niveau de l'ambala le roi mali les abozo ko futa gaz te touché no bilele o gende siko na sans payer place pour poso mbala ofele gaz ofele parce que mbila moni que ça discrimination bazo funda mais preuve ezate alors mutu nyonso a touché mbila a retia maboko pa retia na bolo. Alors là la pesa d'information de ba elaginga c'est-à-dire to bandaki na mukanda oyo ya santé mutu oyo mukoro mutu oyo azane atteinte azana maladie ba preuve ngoyo information ba elagi biso zaika ba to kanda ba pesa info po biso so pesa biso information sont to vérifier ça lokuta te to zonga kato de mentir pour kimi kota na communauté mais na sepeli parce que ba to ba bengi na banda lobi bazo luka ba liste wana oyo ndeko akufaki na bokono ya sida atikaki nazana copie nango mais na musala na tant que pasteur na ko panza ngote mais mututu akoleka na monga lema oyo tangi liste soko moni komo leza na kati za maram biso za basali na nzambe to ko bondela pona yo ozwa miracle to okomona docteur Job kuna pe chaque dimanche de 13h à 17h asala na nzambe ko isabatu okozwa pe miracle kuna. Alors soki te otika le loro moko ozela liwa na kimia mais soki to moni yo que comme on est dans la liste oza tout autour ya bana tout autour ya basa mabala to ko dénoncer parce que oza mwabe na communauté. Donc breaking news a lelo zaki ngwana liste a sidé bimi to yobi ba tunyoso ezali 214 personnes bana Manchester 214 personnes o ba kombo na bino ezana kati bobombaki bokanisa gili kamone ko yebana te mais lelo to za na liste wana le cas ota la liste wana pe to bonde la pona yo ozwa miracle na communauté pe na Europe bato bazana malade ya sida malade wana ekendaka na prière soko reconnaître que ça il m'a donné pardon nzamba olimsa mais ko no kabango pa mutuso na nko ozo so problème personnel na nzamba. Alors soki ni kama bongo ko elio keba luka basali na nzambe basi bokeba na école basi bokeba na nzela musala mutu no so azo approcher alingi oti mususu aza déjà atteint azolinga kabelo mususu azolinga samisa mobile mususu azolinga samisa mibale apoto bakoma bobeti lisolo na 11h na 14h batutu bayebi doto za la mayele nzamba batela so. Merci.